Bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour, bonsoir. Nababoni nanga, abakouk, bagolois. Mboti nabino bisika bozwami, Dorcas Bolokoko. La gauloise Abakouk a vu en tout cas. Bonjour, bienvenue encore une fois de plus sur Bolokoko officiel. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo et likez vidéo Oyo Erosala bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sam Coucou, les nécessaires Sam Coucou, merci à Maman Eme Coucou, puis merci à Capo Platini Menga, merci à toi Capo Platini Menga, moi Nanachangwa Solo, pourquoi pas à l'honorable Espoir Toko Balobi, Espoir Abana Funa tout que nous s'enrôler massivement pour nous soutenir honorable Espoir Toko, Espoir Yabana Funa, voilà. Bandero nangai, dans sa vidéo de petite minute, trop de questions, trop d'appels. En tout cas, niveau Bobeng la Kanga, c'est comme si on a travaillé dans la 4 SB, donc je connais tous les 4 coins SB. Vous savez, ma bé, hein? Hey! Boroboma, m'konsu bandeko. Botiga mambosalaka. Likez d'abord cette vidéo, partagez, voilà. Trop de questions, trop d'appels, trop de monde, tout m'embébélé. Et naïka na ça une petite vidéo parce que ma question il est qui tellement ébélé. Voilà. Dorcas Bolokoko ko expliquer mon bozongi singati na deuxième épisode du film. Tala niveau tina deuxième épisode du film Dorcas kenyo kotala. Ndenge qualité image ezalaki. Ezalaki ndenge ni mabeto malamu. Na auto sa vidéo mon awa na lobby makamwa image. Oh non, kumisi image makasi na ba film tout même ça salaka film oh image yango qualité image yango eza bien te. Film eza kitoko makasi mais ndenge penza ba mam ça pesa ka image nango eza bien te surtout biso bato tozo yango na téléphone. Voilà, non comme nazo zonga wana mais vana comme nazo na zolo ba appel les kilo bi ebele. Technique et na ba caprice nango ba nde kona biso o ba yebi mukie ba travailleur terme so ba ingénieur ba nani ba yebi technique. Technique eza na ba caprice ebele na ninga usarana te. Et puis connexion na Kinshasa wa un moment ils rappellent na ba problème. Et loko wana fo boye bango. Film ce qui est côté l'obité et plutôt hier tout le français au secret de lobby boulot au quoi hier ce qui film est quotité exact que même ça habité bopé manan non à lobby bongoté technique et ça la caprice si la tournera film et si les monteur ba continue on a montage bon dit que ça la yango. Wane za susu ngambo asila te comme isko ngambo ya ba réalisateur na biso na ba monteur na biso ya SB. Est-ce que tu sais comprendre? Et za réaliser susu ngambo asila te. Et comme ngambo ba réalisateur na biso, ba monteur na biso, il faut basili ça pour biso to lire. C'est pas dire que ce qui filme quand tu l'obité c'est que les lopene to za mercredi be bozo film te. Non. Un moment peut to za bino lingara ala ndi sa papa te fa pe mi sa rappel bino pe bongo. Tolé, moi tolé libre, ma bezawa. Et c'est bien tolé lit. Bobenga kala boyende, bobenga lobby. Abakouk, je vous aime. Et puis que le lobby de bobenga kala bongo. Da bobenga makasi wongo kapo, film quotité. Mais non, nous même c'est, à lobby niniko, film de puto bandozela. Eh. Lelo mercredi. À partir de 18h, heure film et kota bozo doit filmer. Bozo amité marokita. Technique et na ba caprice makasi. Na nenga rosaranate. Makasi. Mais je vous promets que le bozo doit filmer na bino, bozo doit révélation. Lelo donc bozo na bino mité maya kokita. Épisode de Moussa Rokota Lelo, ce qui est la suite est fin, tu dois découvrir à mon habit. Ce qui est la suite est fin, la suite est fait aux aïeux, la suite épisode de Moussou, tu dois te la roca à l'abino Lelo.
Partagez vidéo like pour baninga musuba za l'informer pe ba yeba que si la salle yango na côté ezali ba caprice ya technique. Partagez vraiment vidéo massivement. Bande comme mususu pe ba yeba za ba caprice ya technique. Mais le mercredi le 18 janvier 2023 épisode na bino za rokota to yebite zo roza la fin to roza la fin te. Donc eza rokota lelo à partir de 18h za la connecter pour na coacher commentaire pour na partager vidéo pour na aimer et puis bobo sanate bo ke na liker toujours ma vidéo ana film et révélation très belle histoire film et révélation est à la monde entier na tous les pays surtout mingi ba pays francophones ne ba tali yango makasi na ndenge ya kosakana te et puis ba comprendre oyo et lobby film. Donc, si tu sais comprendre, ngana bino babakouk, bozala mitema ya kokita. Film eza kokota lelo. Bolobi tongo etani mo mizako ko bon film bakota yango ya na 6h ata bino. Mo ya boke musala. Il faut que la bino na retour na bino boya à côté du film botali. Il faut que la bino na retour na bino. Donc, bozala calme mitema kokita. Film eza kokota d'ici na 18h tous autres films na biso. Tous là vraiment très calme. Si la coquille blessé babakouk n'a été, si la coquille ko sala bino ma bête parce que alinera biso. Et puis biso ne to sala rasi la bisalu. Biso ne to za bato to consommer ba film na ye. Il aura fait boyeba. Merci na bandeko bokani qui ko pesa si la moi si atalo parce qu'azali la femme au niveau ya théâtre ça aussi la fierté ya ba comédienne azar aussi la fierté ya cinéma congolaise na biso. En tout cas merci na bino batu bo reconnaître valeur ya star na biso bo remettre les trophées ya moi si ya talo et sali biso vraiment babakouk bien. Pona image na zongi wana. Bozongi singati na deuxième épisode babakuko donc kasi tala image na deuxième na troisième ba remarque na bino na ekolo bango eze koma tie pa mams eze koma tie na niveau ya ba monteur na biso ba réalisateur na biso eza okoma to ebisa ki bino na bossa na kate na rappeler bino lisusu ke tozana ba matériel o eza ya sika ya makasi. Bato bazalaka na tournage ya SB se retourni ba on a tournage ya SB toi sinon maman va couper te o couper ba benyo elongité nara ta SB biloko wana ezate ce qui botela ba documentaire ya ba film américain ba film peut-être ba nigérien ndenge zalaka eza biloko ba film ba qualité ba qualité matos aussi la bisala comme ko salela. Donc c'est-à-dire que tozana ba caméra oyo tambolaka veut dire que caméraman a rematali kolon yango eze tambola eze tournisser efika drone te pas repenser na drone te kaka na niveau ya C. Donc tozo c'est la biloko eza tellement makasi. Peut-être que ba réalisateur na biso to ba monteur na biso ba zwina nous maîtrise ya ba machine wana te ya ba appareil wana te. Peut-être ça compliqué bango. Il faut pas maîtrise nango. Wana peut-être to remona image ya ba film na biso et rozonga peut-être ndenge zalaka. Mais le ngi koloba te ke e rozalaka ba film tout ba image rozalaka ka boy non. Peut-être deuxième film Rokota tu ebine qualité image rosalate. Donc to tenir ba réalisateur na biso regarder, to tenir pesi la bisa le regarder, to comprendre. Yé moko lobaka ngo bien aimé c'est pas Vincent. Alors bi baba kouk ba matos et asika. Donc il faut te comprendre peut-être que bande ko na biso o baza ko réaliser film, to o baza ko sala ba montage de film na biso, bazwina nous maîtrise te ya ba pareil wana. Peut-être ceux qui bazu maîtrise ya pareil wana tout le monde va opérer sa biso les meilleurs ndenge ba message opérer sa biso. Donc j'espère qu'il y a beaucoup pour comprendre là et ça que juste un petit message au nanga qui n'a pas ça na bino parce que m'appelle lobby na bisi bino bo benga nga boye kala baba cook bo benga nga sou boete mais lobby bo beninga ya mob image qualité film quantité pour na nini bo benga ki ebele.
Bobela qui pensa ebele donc on a le bino koko tika bino bongote il faut na ya ko faire comprendre bino ba fanya si la bisalu ba ebozela qui filme bo moniter peut-être misusu ba lobi ah si la pona ça la bisobu et à ça la nan côté zali caprice ya technique. Il faut tout comprendre naka technique eza makambo ebele technique eza ba caprice ebele biso to za retourner mission lelo monteur a monter mission après 4 jours et mission après 4 jours ça que lelo et quand on tient sur les 30 donc ça arrive et ça niveau technique ça m'a ebele to yebi o ba kutana ki na ngoti na moment wana peut-être pour filmer côté tête to yebité. Donc, tout se comprendre, Nganabino, très bel film. Et continuez de vous abonner sur SB, continuez de partager film et révélation. Abonnez-vous, partagez film. On a liké film et révélation. Likez, tout liker, tout partager, tout commenter. Maximum de likes. Et puis surtout, bah, partage Nabiso. Et ça a vraiment ébélé pour soutenir si la Bissalou, maman Nabiso, maman Nabango, l'impératrice, la maman de tous les Abakouko, maman Obiso Tolinga, te porte caillou na cœur. Azali la seule où elle a aussi la fierté, il y a RDC, na niveau de cinéma, théâtre Nabiso, na niveau de Libanda. Et merci Nasila parce qu'à penser, na bandeko, oh, bazali, ba pays voisin Nabiso, pour na rota la film, la consommer, ba comprendre. En tout cas, Bouende, 90% français, 10% lingala. Soro yo kara français, en tout cas, est-ce bien bengani yo ta, il n'y aura que nous pour apprendre français, c'est tout. Soro yo kara français, si la bengani yote, abouaki yote, alobika kende ko apprendre français pour comprendre ma film naye. Parce que na moni lignée oyo nga na voté na ngango. Si le fait que ka na lignée oyo, il y a 90% français, 10% lingala. Nga sepeli na ngango. Ba obi baza d'accord nanga tolo ba keto sepeli nango. O moni kaza d'accord nanga te wane zaka italika ye. Mais ngai peza na voté le film oyo na voté lignée oyo. Il y a 90% français, 10% lingala. Bongo bien pour azala peine à ba fani na partout. Parce que ba fani rose ara ya kini, te faut ba fani pe bazala le monde entier partout. Donc na sepeli nango makasi. Merci beaucoup na babakouk nyonso, partagez vidéo oyo, likez, commentez, aimez, benga bande ko batala, kenyo ko s'abonner à Sila Bisalou, abonnez-vous sur Bolokoko, tous s'abonner ebele. Baebolingaka Sissi de mon cœur. Baebolingaka l'impératrice, boya to consommer film Nabiso, révélation, lelo, na partir à 18h. Lelo, libé, nani toropé sa raison. Voilà. Merci Nabino Tokutani, à la prochaine.